directeur de cabinet Niembo. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un directeur de cabinet sortant. Assistant naye. En attendant, entrant à côté pour la remise et reprise, M. Guilhem Niembo sortant. Parce que Fatia Lobiazan a besoin de longi à Sika. Azan a besoin d'énergie à Sika. Oye que Sungaye pour être Bakosunga République. Bizarrement, na niveau du directeur de cabinet, moni courrier était pendant 1 mois. Mémorandum et monanité pendant 1 mois. Donc, quand on a bureau courrier à la présidence, tout ça la photocopie encrésate. Donc, quel est sur le bureau, il y a protocole d'État, tout le machine à photocopie encrésate. Alors, vous comprenez que déjà, ce qui est à niveau, il y a bureau courrier, ce qui est à niveau, il y a protocole d'État, et que dans le bureau, il y a 4 sa présidence de la République, encrésate à la tête, ça veut dire qu'il y a déjà les bas qui blessent. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à deuxième mandat, étant jeune, dans le cadre d'un sursaut patriotique, nous comprenons déjà, manu militaire, chef de l'État, faut changer le cabinet d'ailleurs. Le sursaut patriotique, ils ont Ngouya, ils ont Moto, directeur de cabinet Guilhem Niembo, à Kimi Bisso. On a côté en entrée principale, à côté en entrée à Sima. Ça veut dire que Mungongo Yaban Nkoi et Yokanaki. Les amis de la presse, bonjour. Alors, c'est une grande joie pour nous. Qui sommes-nous? Nous sommes le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques. FJSP, Bar Fachi 20. Ndenge modérateur à Outi Koloba. Tobandaki déjà point de presse à Liboso. Avant même que Moukonzamboka a nommé informateur. Et évidemment, vous nous avez toujours accompagnés par rapport à l'action Tomenaki. Et vous comprenez que le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques, Azoti Kalakaka na 4 objectifs naye, Azoti Kalakaka na 4 mission naye. Moko ya objectif na biso, moko ya mission na biso, et que tozo so ba voix de sans voix, to komisa yango et pas ya Mokonzamboka. Biso toza na 2-3 destinataires te. Biso toza na destinataire moko kaka. O ezali obele Mokonzamboka. Alors t'organisaki 2 jours, oyo boyebi, pour la récapitulation, t'organisaki 2 jours, il y a rencontre à jeunes, na CEPAS, et après 2 jours, voilà, na CEPAS, komaki mémo, on va bien à l'opoto mémorandum, évidemment, principe de base, et ça que mémorandum, ils ont toujours accompagné la demande d'audience. Depuis ton côté ici, demande d'audience, dans minute, on sali déjà plus de 1 mois, na niveau de la présidence de la République, tu as accusé de réception. Le coup la procédure, les autres, quand ça la suivi à dossier, il y a un bon moni tomata qui tient na oya. Nanda ko obele ska Mokonzamboka lalaka. Parce que tout le monde a qui procédure au niveau palais de la nation et ça là qui koumela. Et pourquoi cet état d'esprit? Parce que cet état d'esprit, nous appelons ça les sursauts patriotiques. Tolingi qui monte à ma bête na va faire à l'état. Tolingi te que Mokonzamboka azala entouré na batentin, bato ba ko sungaete. Yango wana biso les sursauts patriotiques, est-ce que tout le monde est à Kolala, tout la moussi? Est-ce que tout le monde est à clair, tout sengi pole, pour nous tenir mona? Et bandeko ya oya bayamba kibiso, sécurité interne, ndenge babenga ya chef de l'État, bayamba kibiso, ba faire comprendre biso que démarche nabino est constitutionnelle, démarche nabino eyebani, mais démarche nabino awa na niveau ya oya beaucoup de réponse té. Faut bolandelango la palais de la nation. Nandenge quelques jours après, il a parlé de la nation, dans le cadre, il y a suivi, il y a dossier, ça veut dire, mémorandum to déposé qui accompagné la demande d'audience. Or, on a 4 mémorandums, to la qui ça qui dans mon Mokonzamboka, d'abord évidemment, félicitations, to peux ça qui est, et puis tu as expliqué, piso jeunesse, n'engeni to boy tribalisme, n'engeni to boy népotisme, n'engeni to boy injustice, et n'engeni to koki, oh, toza déjà prêt. Il y a quoi accompagner pendant ces 2e mandats. Alors, on est au matin qui parler de la nation, mais est-ce qu'on a parce que sur ce patriotique, ils ont Ngouya, ils ont Moto, directeur de cabinet Guilhem Niembo, à Kimi Bisso. On a côté en entrée principale, à côté en entrée à Sima. Ça veut dire que Mungongo Yaban Nkoi et Yokanaki. Dans le Tovandaki, on a parlé de la nation de 10h jusqu'à 16h, à partir il y a 15h. Directeur de cabinet Niembo. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un directeur de cabinet sortant. Assistant naye.
En attendant, entrant à côté pour la remise et reprise, M. Guilaine Yemboisa sortant, parce que Fatia Lobiaza a besoin de bilongi à Sika, Azan a besoin d'énergie à Sika, ou est que Sungaye pour être Bakosunga République. De bizarrement, na niveau du directeur de cabinet, Bamoni courrier était pendant 1 mois. Mémorandum et monanité pendant 1 mois. Donc, quand on a bureau courrier à la présidence, tout ça la photocopie encre exatée. Donc, quel est sur le bureau, il y a protocole d'État, tout le monde machine à photocopie encre exatée. Alors, vous comprenez que déjà, ce qui est à niveau, il y a bureau courrier, ce qui est à niveau, il y a protocole d'État, et qu'il y a bureau, il y a 4 sa présidence de la République, encre exatée à la tête, ça veut dire qu'il y a déjà les bas qui blessent. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à deuxième mandat, étant jeune, dans le cadre d'un sursaut patriotique, nous comprenons déjà, man ou militaire, chef de l'État, faut changer le cabinet d'ailleurs. Na kotaki na toilette, na kangili solo, na refongolangote, na 4 sa présidence de la République. Ça veut dire que face à la presse, ce n'est pas un show. Mais face à la presse, les sursauts patriotiques que nous sommes là pour dénoncer. Beaucoup de monde na 4 sa sursaut patriotique, tous en a ba maman, tous en a ba papa, parce que mon ya mission na biso, eza ko sangisa, ko lela ya bana ya Congo, ko sangisa, ya ba koko ya Etienne Tshisekedi, ko sangisa, ya bana ya Fachi 20 champion, ba problème. Tu vas comme mango na niveau ya likolo et ebala. Yango bomoni tozo tikana te na bandeko ya DGDA o baza ba temporaire ya Lufu na ya Kinshasa ya Bichingobila. Lelo pe to sangani sona ba mama ya DGDA oyo mibali na bango donc ba papa na biso ba salaki mingi pour la DGDA. Or la loi dit par rapport à fonctionnement na bango ya douane mutu oyo azaki déjà engagé a sali plus de 20 ans ndenga kufi ba droit moko il faut etikala esunga kalibota. Mais DG ya sika le col moninga chef de l'État babeta na ebil M. Bernard Kabese alobi ya yebi makambo anate ate eza loi o ezali certifié na journal officiel ye italiété yango yo ngana lobaka personnellement mbokelenge bomoni so tozala bandeko ya Pain Victoire comme d'habitude Pain Victoire le to telemi na lingi na profiter na pesa message na bio bandeko ya presse boyebisa mindele ya Pain Victoire ngana za na ngai mutu ya mpiaka mais la formation na zone na kokaka corruption te kobengo bango bazo benga ngai bapesa ngambongo j'en ai pas besoin nga nazotala plus de 360 familles nazotala plus de 360 familles oyo soko tient na famille moko 10 personnes ça vous fait plus de 3000 personnes o bapesi Fachi deuxième mandat lelo libani akomi ko utiliser batu nyonso balukanga to kutana to solola na yebi ke pako c'est mais ngai na minute na aka na méditation moko attends que mwana mama Maria na ngomba na ose la ga epakola mia Fachi oyo ya libanye na kolia na ngango te donc bandeko ya presse bon comprendre que epakola mikutu ya ofida ma plein parce que ba personnel ofida et si bon mona na mboka nini bato baza ba temporaire pendant 10 ans que dit la constitution que dit les lois de la République. J'estime que l'actuel DG Bernard Kabesa, Soki Kabese, qui est l'ami personnel du chef de l'État, attendana mukonzamboka, wana eza chance na ye. Moza ko sunga muninga te parce que tant muninga pesi yo confiance. Tala ndenge bato yo ba vota ki Fachi, bazola la libanda. Ça fait 4 mois. Na ke visiter bango na 22h 23h. Batata balali na balabala na se ambula. Est-ce que to ça n'est état de droit? Est-ce que yango deuxième mandat to mena sa moi? Le koloza muninga ya mukonza mboka, il faut traiter bano bapesi mukonza mboka deuxième voie. Tozalaki na bandeko ya EPST. Bandeko ya EPST tout la mwisi ya zaza na yebi to so balesi bango. Bato yo ba corrigeaki examen d'état 2021-2022, 2022 à 2023. Tozalaki na bango, baye ko luka biso le front de jeunes pour les sursauts patriotiques. Tom Matissa Mungongo, il y a besoin na bango me balimwe. Na yebi te mutu wana soki sa corrompre bango. Tozalaki suna bandeko ya francophonie. Mais na lingi na pesa information na bana kisasa bana diaspora, bana franco ayanini, ya front des jeunes à sursaut patriotique, bandeko ya francophonie, mungongo to matisaki eyokanaki. Ba futi bango. Donc bandeko ya francophonie, ba futi bango. Malgré que muta dirigeaki francophonie, alinga comme un sénateur, ma comprendre que soka liembo ba travailler qui sénateur wana. Na molimo amuko atombole resimba te. Voilà. Et là, tozo lingela Fachi yango wana. Et puis beaucoup remarqué to salisi ba banderole mi balé. Bobenga ngoni ne? Ah ba roulop. Français passi.
Babi roule up. Voilà. Mbokelengi. Donc roule up au bomoni les amis balé. À tout seigneur, à tout honneur. Na bandi na mukonza mboka. Fachi ndenga zana butu na moi tozo lokaye famo na biso kaka. Biso mo to votake to pied deuxième mandat. Biso mo pe bana to loka papa. Papa famo na biso kaka. Parce que na kati na biso mikumbe belé. Oyo batu bazoye bisaye mais biso tozoye bisaye. Alimbisa biso tozoye bisaye na ba réseaux sociaux na médias pourquoi? Parce que na niveau ya protocole d'état pour na audience leka bazo senga ba 10 000 ba 20 000 na lobi nanga oyeke ya. Est-ce que natangi komba mutu? Biso nyonso bana fachi. Biso nyonso ba fachiste. Elengi ya union sacrée pour to kendara nango tina bordure. Donc na matina bordure pour na lobage na niveau protocole d'état fo bo fongola misu botika bizaleli wana. Okokoza na likanisa malamu pona mukonza mboka mais soki 10 000 20 000 ya kolesa te kombo ekeleka te. Biso audience kota depuis le 29 janvier. To koti mars. Loko to na mbongo ya kolesa te mbokelenge. Bino mo boyebi suite. Pourquoi to tche roulop? Ne longi ya mwana mboka Augustin Kabouya. D'abord il faut reconnaître une chose. Biso toza sursaut patriotique. To sepela ki na chef de l'État par rapport au choix naye dans le cadre il y a sursaut patriotique a pour na mwana mboka Augustin Kabouya comme informateur. Yango wana au nom de la démocratie toza libre. To lié la montouté. Ngaso na lié la na beta na ngali solo. Boyebi ngai. Mais to solo li ndenge bana Kisasa bana Congo to solo la rap. Tozo senga na mukonza mboka. Dans le cadre il y a sursaut patriotique. Mwana mboka Augustin Kabouya est informateur. A comme obele formateur. Parce que ça yambi déjà batu nyonso apesi mokonzi rapport mokonzi abi kende ko sela nga gouvernement. Ça veut dire que biso tozo tikaka na logique à chef de l'État tozo langage wana to bungolo yango na ndenge na biso tozo senga na mokonzi mboka que informateur Augustin Kabouya honorable lelo a comme formateur. Pourquoi? Parce que toza na besoin ya classe dirigeante moko ya bilongi ya sika. Babilongi mususu et si ton message nango et si to lembi surtout babilongi ya ba pepe. Est-ce que natangi komba moto? Bilongi ya ba pepe nde to lembi. Oh pepe nanyoyo. Oh pepe nanyoyo. Pepe sanga zui fonction akeba la mwana 25 ans. Bongo biso siko to bala mukolo nini. Po ya biso ba pepe bazozwa bango. Donc merci na mukonza mboka pour na choix ya mwana mboka Augustin Kabouya comme informateur et le Front des jeunes pour le sursaut patriotique FGSP Fachi 20 nous demandons au chef de l'État au nom de la jeunesse congolaise que mwana mboka informateur a comme formateur ya gouvernement et déjà nous avons consulté tout le monde to ebi que casting que ça va bien et que permettre mboka et bakokende liboso. Donc voilà en un mot bandeko ya presse je suis à votre disposition. Bon mwana mboka merci pour na mutuna bato bamona nga na limité na kendake pas CG Kabouya te mais mutuna kendake ko tala za voisin na ye eza noko na ngai lycée Ekofo. Il fallait que nous tala noko to kutani kalana noko Ekofo to solola. Oh noko Ekofo aza voisin na mwana mboka Augustin Kabouya. Alors na kotaki na ndaku na yete par principe de base aza autorité sans rendez-vous. Moi je suis protocolaire et ça impossible hein? C'est vrai Timothée Lenoir a de bonnes relations avec le CG Kabouya. Timothée Lenoir a de bonnes relations na pouvoir parce que je suis na kati ya pouvoir et message au pesingai ngapela la muki na tongo na moni bate belé bazo benganga oto moni publication ya papier moko ya gouvernement na réseaux sociaux comme bono eza na kati mais na zelenge na tangi pe tozo bundela pe ekolo tozo chape mukonza mboka poa naza moko ya ba analyste politique na kati ya pouvoir na ceinture ya chef de l'État nazaka flatteur te ya mabe na kondanaka ya malamu na betaka maboko soki lelo mwana mboko Augustin Kabouya na casting azo sala o mukonza mboka yebisi a proposer atie kombo na nga na kati est-ce que nga na koboya nga na amo Kristo nga na amo yenge beni na kotondo bele nkolo matondi hein bandeko ba journaliste kanda te zuwa te naza pe congolais de père et de mère. Chef de l'État lobby na deuxième mandat oyo privilège na nani na jeunesse. Amoni que Timothée Lenoir général 7 étoiles. Général de la rue. Général Tio Alimbi Sangaza 4 étoiles mais respect chef MG. Yo za ma pinga tozo bundela FARDC pour na est.
mais ngai naza général de la rue 7 étoiles soki lelo na ossature na nini na casting ya mwana mboka Augustin Kabuya akotisi kombo na ngai d'ailleurs biso nyonso photo kumisa nkolo et puis ngai nazala na ngai mutasoni te nazosenga na mokonzi ya mboka mona ngai mokonzi ya mboka mona ngai mpo na jeunesse mokonzi ya mboka faza na balobeli ya solo vis-à-vis ya jeunesse d'une manière générale ndenge tozo 6 point de presse oyo semaine prochaine tozo kende déjà Lubumbashi bandeko Lubumbashi na Katanga baza déjà prêt bandeko Likasi baza déjà prêt bandeko ya Lualaba baza déjà prêt voire même bandeko ya Tanganyika balobi yaka na lukoto oyo oya ko matisa na mafuta biso pe bilenge to lamuka bandeko ya Congo central kutu na parlons pas bandeko ya grand bandu déjà ba komi prêt alors nazoye batena bandeko ya bureau to ko se partager ndenge nini to vena na Kinshasa to kipeno makamba mois de la femme et on s'organise pour to kende ko lamusa jeunesse donc bref ceux qui kombo na nga ezotambola na kati ya liste mais naza moyenge bina mo Kristo naza pe mwana muko atombolo naza koko ya mama Mars naza koko ya papa Etienne Tshisekedi naza mwana bangunza mwana bamvuluzi naza mwana ya Simo Kimbangu donc lelo yo soki mwana mboko Augustin Kabuya azui kombo na nga amemi yango epa Fachi Beton d'ailleurs ezala clé po Fachi soka tangi kombo ale noir mukonza mboka kopema lisu te po bando mona ka bilima kaka ndeke ezolanda ye kaka akopale kaka oyo azali vraiment muta makasu luzibu lutondo nsamba donc oyo kokwa mwana nsemi faut kozwa ye kaka donc voilà. Bon, bandeko journaliste, il faut tout soulever logo moko très important. Les loyo, bandeko na biso ya diaspora, baza batu, il faut qu'on respecte ma casse. Parce que la diaspora congolaise, partout dans le monde, va s'impliquer ma casse pour na oyo nion sezo le kao. Et puis la diaspora a voté et les loyo tolinga te. Na ndenge ya kuzu ndenge bana kisasa balobaka. Biso nyonso to vivara na diaspora. Oyi que transfert à diaspora ça la bien. Yango nazo senga kuta vana répondre na mutunana nazo senga na bandeko ya diaspora ba journaliste bo zumengai nazo senga na bandeko ya diaspora ba yeba kosunga ba temporaire ya ofida o bazolala na balabala bandeko bazolala na balabala ba tata mikolo ba mama bazana balabala na mbula na moi bandeko ya diaspora numéro na ngai te après point de presse bokomona ba image na bango bo luka bo entrer en contact na bango bo sunga bango. Papa Tshisekedi biso ba mama veve ya DGDA toye awa pona kotalisa yo ba pasi na biso ba mama DGDA mukonzi ya mboka talala biso makambo mama Denise tala biso likambo oyo biso ba mama na yo bana na yo tozo souffrir tozo vanda na balabala ba loi na ba droit na biso bazo kipe biso te bana na bandako kuna misala ezate tozo nio koma koya kovanda kana balabala awa papa na biso papa kabesa azomona biso te yango wana toyepa na yo mama toyepa na yo papa Tshisekedi tala likambo biso ba mama ba droit na biso soki ba droit bolongoli ba droit wana botala biso ta babana na biso bozula biso ta bana na musala biso tozo nio koma papa tozo nio kona papa Titi ozomona tozo nio koma yango wana tozo senge pa na bino pena ba mama Denise tala la biso likambo biso ba mama na yo ba mama vevi bosto vanda kana balabala tous les temps to vanda kana balabala mama Denise tala la biso na likambo yo papa kabesa tala biso penza tala mawa na biso ba mama banda pena to ya kovanda kana balabala awa azomona biso neta azomona biso te papa tala nanu miso na biso pa biso ba mama tozo nyokwama biso ba mama vevi soka longoli ba droit wana ke ba droit biso tozo ka ba NTRT to banda dossier wana banda kala meloko moko esala maka ezate réponse moko malonga ezate o balonga ba droit lokola balonga ba droit wana azwila biso bana ata mwana moko kaka biso to kosepela mama Denise tala biso ba mama na yo tala age na biso ba mama tozokende ko vanda kana balabala ko ya ko senga to comme lokola ba mandian mais bambala na biso basalaki na DGDA basali bazui pension penza basali musala ko bunda penza pona ko batela mbongo ya mboka misiko tala biso ba mama tala passe tozoyoka mama tala la biso likambo mukonzi ya mboka yoka pena message oyo papa kabesa tala mawa to vanda ka wana na balabala wana tozo vanda na balabala ozomona biso te moi tozo vanda na balabala papa ozoleka biso ozomona biso te soki lelo to yoko telema awa pona oyoka biso message tozotinda pana yo papa kabesa to yeko luka yo na message yo tozotinda pana yo fongola motema yo papa tala ba mama na yo toza na mois de la femme siko papa okotika biso kaka boye
benga biso papa. Atana message tako benga biso tala biso penza, tala bana na biso papa. Tozo nyokoma, toza na vie ya pasi. Bambibana na biso basala na douane, batu nyonso bazalaki miyibi te, pona kotonga, pona kosala boy, eloko moko te. Tala ba age na biso tokomi biso ba mama, tokomi ba koko, mais toza kovanda kana balabala pona nini? Paseleki. Papa, tala la biso likambo oyo, zula biso ata mwana moko na bolingo tata Nzambe. Biso to yambaki yo pona yo zali tata oye pona fongola motema na yo papa, mona biso ba mama na yo. Papa président, tala biso social yango lobaki social. Social yango biso ba mama tolelaka kaka papa. Tozokende butu pona ko voter yo papa Kisekedi. Tala makambo boye mama Denise yoka biso ba mama na yo. Toza ba mama na yo. Soko somone mama bimina balabala ko vana boye passe leki mingi. Tala age toza nango. Siko age moko ya kovana na ndako. Soko bazwi biso ta mwana moko azwi musala. Tokovana na ndako mwana azoyela biso mama tembele tozolia. Mais soko tozoyaka na balabala ko vana moyo mobimba potsoki souffrance leki mingi. Papa kabesa fongola motema na yo papa. Papa banda fongola motema uzola biso ta mwana moko. Yango kaka liloba naza nango. Oh, biso ba ex agent ya Paix Victoire. Tozo ba ex agent ya Paix Victoire na Transgazelle. Tozo déplorer comportement oyo mboka na biso ezo traiter biso bana mboka. Pourquoi? Ba expatrié oyo bazoya ko investir na Congo pona ko silisa chômage bazoya lisusu nde ko sacrifier vie ya ba Congolais. À tel point que non, Libanais ya Paix Victoire. Aye o azoteka société na ye. Ndenge ezalaka, so avoteka société, il faut aussi la nana bato, ceux qui ba intégrer société ya sika ba ko intégrer bongo te ye a imposer biso système na ye na ndenge na ye akenda ko contacter 15e mairie inspection provinciale ya travail pour basala ba calcul ya ba décompte finaux na biso 15e mairie asali calcul. Alors batini na société lobi akopesa mbongo wana te po mbongo eleki ebele mais biso te moto kendaka na inspection ye moto akendaka na inspection. Alors mosala bango basali a rejeter yango. Alors to mona ki plus loin ba contribution sociale na biso ya CNSS a verser yango te et puis a déclarer biso te mais akataka biso mbongo chaque fin du mois. Donc total comportement métrier au Libanais a détruit vie à ba Congolais awa ebele awa to yibiti soki dans l'avenir ba vina biso kozande ni po bande okata biso mbongo po tobiki no dans l'avenir mbongo wana CNSS to ko banda ko récupérer yango ba futa biso po to bande ndoko vivre mais ye mbongo wana asayela yango na commerce a gagné beaucoup mais biso ba Congolais to travailler na perte plus loin nenge mibe ko mboki lobi salaire ya moteza sacré okoko kanga yango te mais ye ba décompte finaux na biso akanga yango na minute oyo to mona plus de 5 morts auto-enregistrés parmi 368 personnes autoza. Ça compte ba AVC, ça compte ba na o bazo tikabiso à cause à kozanga mbongo ya ko traiter bango. Ne yango lokwa tukutani na le général de la rue, mais c'est le Timothée le noir oyo aloba ke non aboya na corruption ndenge alokoti biso ndenge tozo kende ko betaka ba porte partout. Nde tozo senga siko lisungi ya mokonzi ya mboka. Peuple na yo bazo kufa. Soki otiki biso boye en tout cas tokosila biso nyonso Libanais azo beta trop bike non ye aza amina yo Mustafa Abu Dagui soki Mustafa alobi ke non aza amina yo akosala nyonso ya lingi parce que yo okosala ye eloko te donc ton limite ke ndenge yo zala ka sensible na pasi ya ba Congolais oyo ka peuple na yo ndenge bazo souffrir bazo sila na kokufa boye en tout cas chef de l'état to senga implication na yo na dossier sinon tokosila donc o tokozala ngo lokola déclaration yango wana mama Denise kotika biso te basi baza awa donc bazo sila bana moyen zate bandako tobima tokoma kolala na ba église donc moyen zate soki botiki biso na dossier oyo tokokufa toza na parquet général à Gombe bomeka kotala pe bomeka ko intervenir na dossier sinon tokosila biso nyonso o na kokoloba pona biso nyonso yango wana biso tozali ba temporaire ya DGDA direction provinciale Kinville sous direction Bitingobila tozali bato oyo tosali mosala mingi ya douane o toza o to servir mboka na biso na recette à travers entreprise na biso na kati ya direction provinciale bandeko na biso ba temporaire bazali na Bitingobila biso yeyo ba temporaire ya bit tozali mais tozali sacrifier na injustice ya autorité na biso tosali recette mingi toza konyokwa mabambu lebele jusqu'alors toza mécanisé te basa ko reconnaître biso kakate mais tozali wana ba continue biso ya province bayebi biso bien na engagement soke komi bazozwa bato mususu o baza konyokwa mate baza ko engager biso toza ko tikala bambule bele toza konyokwa ma jusqu'alors situation na biso za résolité nango to seng na chef de l'état
atala makambo oyo biso to ba jeune olobaki emploi pour na ba jeune ti sikoyo ba jeune ya DGDA ba temporaire jeune ya DGDA biso tozali tozonzo solution te na makambo oyo o ba bwaki biso toza ko souffrir biso moko to sengi pe na DG na biso oyebi situation oyo bien mais motema makasi kaka to sengi na ofungola motema papa ce ko engagé biso alors mo to ko perdre to sengi na yo o engagé biso trop c'est trop o engagé biso to ça ba élément na yo to continuer ko contribuer na recette il y a trésor public oyo biso to monela yango pasi mbula na mbula et alors to ko loba yango wana fongola motema engagé biso et alors moko te oyo yo o ko perdre ce qui engagé biso ce qui te biso to ko continuer kaka kolela na mokonzi ya mboka jusqu'à ce que tozala exaucer na requête na biso trop c'est trop et sengo mingi ya romona biso pe romona bino na ko bano liboso na numéro 1 ya mboka na biso o to bengi na kombo ya Fachi Béton soki yete ezala mutu mususu te o to kokimela to na se ya moi après nzambe c'est Fachi Béton ya mibale totali pe CG Sokabuya yende mutali ko pesa biso nzela o to ko sala makambo kitoko na mboka eloko munene buto kutani awe ezali nini biso liba temporaire ya DGDA Loufu frontière précisément Congo central to sali plus de 10 ans na kati ya frontière to sali o to ko sala antake bandeko ba Jean ya mboka na biso mais jusqu'à lelo litomba moko to zo ezalité banda DG Rugwiza si lelo to komina DG Kabese il y a rien ne change donc eloko moko ya malonga ezate c'est pour cela to telema ki lokola moto moko pour na ko réclamer droit na biso que bazong sa biso na nzela o esengeli to ko zala to za liboso ya DGDA wana to ça déjà 4 mois to la libanda chaque jour nzamba sala bazo engager batu eza mingi bana basi o baza minene wana biso to za wana bazo kipe biso te et chose grave to perdre pe moko ya généraux ya biso na komo ya Shagi Mas pour na souci ya kozanga musala yango to liko senga vraiment et pas ya mokonza mboka les galants de la nation Fachi Béton linga ozong sa pena biso o s'impliquer na likambo yo pour na batwa na biso le lot DG azolo bango bien DG Kabese azali camarade ya Fachi Béton batanga na ye babeta bill akosala so ko sala muto okele pai azalité so moka to comme mango na ki camaraderie carrément to okele libulu ya to liko senga mokonzi bato bazali ko respecter o te sengeli ke faut bazala libanda il faut bazala libanda et loko pesi so pasi makasi avant ye azala na poste wana muto azala ki wona ki DG Rugwiza bolimbisa ngai na terme na ko malamu azaki Rwandais mais akina bolingo ba congolais azo engagé ba congolais mais siko yozo ni mwana mboka ya biso moko ya ndaku ozo mona biso nde ba étranger yango to liko senga toza na posa te que non papa motema onelemba te eza ba droit na biso il faut tozonga na nzela toza na besoin ma ki application chef de l'état likambo oyo ekota parce que tabo basa biloko bongo ezali bango mais lobi e koma facha sala ke loko te tandis que facha sala musala na ye mais ba camarade ni bazo bomele musala vraiment bande ko senga na biso toko longwa wana te to la libanda soki to zwi gende consté lokola moko le sa kufi basali pe loko moko te ton limito sila komba facha ke liboso ke to kufi pona mboka na biso biso to uti Congo central to pesi mo konzi ba voix o ebele o ba province so ba pesi angote comment on va sacrifier le lobo comment on va sacrifier mi bale kitoko boy ba papa ya bana ba responsable to la libanda 4 mois souffrance mbula moi na nzoto bino mo ke vana malili marame so normal déjà quand tu as la porte na été a comment quand la porte mususu akima biso mais leur malamu auto ko sepela bazo reconnaître biso te mais ba reconnaître biso ba texte ba komeli biso 2 lettres na ba lettre wana ba reconnaître biso ndenge bondi ko reconnaître biso bozo sa biso na nzela biso peut permettre lobby tozonga biso tozalaka to mona mabota na biso mingi ya ko bakselité na osengaka na mama Denise o ezali mwana yo ya ba mama biso beto lina ba mama na banda kuna bana ya basi ba koko na yo tozana bezo to mona bango to moni mikolo beto moni bana biso te mama kota likambo oyo bino mama nzamba yo kela rabino soko lobi likambo papa koyoka pe biso to kozala satisfait soki lelo ke
ezalaki papa za pembeni na biso te nayebi te tongo topusa pusu na mboka oyo mpe tongo tosala ndenge nini yango toali kosenga na mutu nyonso oyo ali kocontre vitesse ya chef de l'état mpo na batravail na ye mpo amema biso na sentiment na bango na sentiment ya premier mandat papa longola ya malamu akende kofanda bisika esengeli ke azala bisika bato bazali konyokola bakongole yango nali kosenga pena chef de l'état s'impliquer na likambo oyo rapidement mpo tozonga na bato na biso mina koloba ya munene ya like nzambe abatela yo deuxième mandat lokola ezali tolonga mpe troisième quatrième ozala lokola papa mobutu nanga umelaki eloko na kospikaka yango wana nayebi soki ndeko mosali na mwa lokomo moke akoki kobakisa. Bon, merci beaucoup bandeko nga mingi ya kobakisa eza pena te nga na koremercier ka le général de la rue cette étoile na grâce na ye nde mpe bozwi ke bokoma kodécouvrir biso oyo mokonzi na nga oti koloba soki esalami ekozala bien mpe na bato mosusu batikali lobi tosakrifia bojeunesse na biso na makambo oyo. Bon, je manque même de mots. Juste Dieu. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.